Multimédia. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir, bonjour, balani émission Dépêche. Dépêche ezali émission où elle a actualité à temps réel dans système kaka ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche eza présenté na ngamoko mishono ka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche ele kaka na chaîne na bino As TV Media na YouTube. Pe Dépêche e okoma koleka chaque mardi na 20h10, rediffusion mercredi na 12h na Congo Web TV. Na répété ba na Kinshasa, o bozaka na Megate, boko na kozwa émission na bino Dépêche chaque mardi 20h10 au Congo Web, okolanda Dépêche actualité à temps réel na système ka buka lelo, lamba lelo, lia lelo. En plus de cela, mercredi eza rediffusion nango na Congo Web TV. Lelo tokolobela Kanyabayonga ezali moko eza kuna na este bitumba ebundi, ça fait un mois. Moko Kanyabayonga est tombé, moko FARDC a récupéré, moko M23 ba rebelle M23 ba bengani FARDC na Kabanyonga ezalaki ka bongo et komaki lokola jeu ya ping pong. Kasi lelo nazo l'émission Kanyabayonga eza tombé, M23 abotoli Kanyabayonga na maboko ya FARDC. Yango émission oyo tokolobela situation nyonso oyo eza koleka kuna na este ya Congo. Bandeko na yebisi bino lelo bokozwa ba vérité ndenge nini Kanyabayonga tombé. Na koloba ngo na suka parce que naza na ba correspondant na ngai o baza na Goma, ba correspondant na ngai o bazalaki na Kanyabayonga babengi ngai bapesi nga information, même basoda na front bapesi nga information Kanyabayonga. Bokoyoka ngo na suka émission tango na clôturer pourquoi Kanyabayonga eza tombé. Bokolanda ngo. Mais avant nanu tolanda no ba vidéo ya makambo nyonso tu eza koleka na est ya Congo. Na bosani pete bokolanda avant eza tombé, président Félix P asalaki déplacement moko ba côté kuna est. Aza kopesa ba directive ndenge nini tokoki ko récupérer ba mboka nyonso, ndenge nini tokoki ko benga na ba M23 na territoire na biso bokolanda ngo. Mais bozonga na sima parce que na kopesa pourquoi Kanyabayonga eza tombé na koloba ngo na conclusion na suka. Ndenge kaka na lobi Kanyabayonga ezalaki lokola système ya ping pong, moko FARDC balobi abotoli, moko M23 botoli. Mais ndenge tozoloba boye Kanyabayonga mboka wana ezalaki mboka moko stratégique, mboka wana na ntango Kabila babotolaka ngo mpe na barebele ya M23 kasi torécupéraka yango. Kasi lelo lisusu Kanyabayonga eza tombé. Tokosala analyse na suka, tosala mwa ba conclusion ndenge Kanyabayonga eza tombé ekosuka ndenge nini. Est-ce que tokomi na position ya faiblesse gouvernement Kinshasa tokomi na position nini? Avant Kanyabayonga ezala tombé, bakomba pe ezalaki makasi na Ruchuru. Bitumba ezalaki na Ruchuru, ba M23 jeudi. Kanyabayonga est tombé vendredi. Jeudi déjà ba M23 ba occupaki Miriki na Kimaka. Et ça li ke ba déplacer de guerre, tu ba déplacer ebele o bazalaki na mo ba village wana Miriki na Kimaka. Yango ba botolaki yango jeudi, vendredi nde ba ye ko botola Kanyabayonga. Avant ba M23 ba botola Kanyabayonga, bazwaki frappe makasi ya ba wazalendo. Donc soko tali kote kuna batu baza ko bunda makasi eza ba patriote wazalendo nde baza ko bunda. Malgré force na bango, mais esimbi kaka te ndenge Kanyabayonga ezali tombé. Bokolanda lisusu na dépêche lelo FARDC a renforcé effectif na ye, a renforcé effectif à makasi. Mais tozo comprendre dit FARDC a renforcé effectif. FARDC monte en puissance, mais toujours bamboka ezozala tombé. Ndenge na uti koloba na bino ke na Ruchuru ba village eza na Ruchuru, Miriki na Kimaka babotolaki yango jeudi. Vendredi babotoli Kanyabayonga oyo ezalaki ville moko stratégique mpona FARDC. Kasi bokolanda na vidéo FARDC
a formé les sous basoda au baza prêt pour nous kokende na Est à Congo basoda ya 3012e bataillon na évité information tozwa za 3012e bataillon to 312e bataillon mais la information tozwa ki balobi 3012e bataillon. Bokomona lisusu na dépêche lelo actualité à temps réel bokomona FARDC tanga beta ki ba M23 ba M23 ba RDF oya Rwanda bazalaki ya débandade babosana ki Motorola na bango kasi na Motorola tango baza kobenga baza kotombe na FARDC azwaki Motorola na bango bokolandango awa na dépêche ya lelo. Na dépêche ya lelo bokolanda mama Judith Twaza ministre premier ministre akendeki na Este alobi na Este ke bako récupérer ba mboka nyonso o babotoli. Le kaka mama alobi bako récupérer ba mboka nyonso o babotoli. Lobi nango mama zongi Kinshasa, mama Judith zongi Kinshasa, lobi nango Kanyabayonga eza tombé. Tola nana ba vidéo après na kosonga kosala conclusion kopesa pe ba analyse nanga pona bitumba o eza koleka kuna tolanda. Quand je vois juste aujourd'hui comment ceux qui nous agressent réagissent aujourd'hui, on commence à parler presque à travers, parce que c'est étonnant pour des gens qui ne parlaient pas, qui se mettent à parler aujourd'hui. C'est que chez eux aussi maintenant il y a un problème. Et ça on ne va pas lâcher. On ne va pas le lâcher. Les problèmes, on va continuer à le continuer chez eux. Ils vont le ressentir d'une manière ou d'une autre. Et on ne lâchera pas. Hizo ni nyumba ambazo zimelunguzwa na M23 wakati zilikuwa kwenye ops axe ya Kanyangwe Masha. Walikuja wakapata moto mingi sana. Walipata moto viburi wakavimalizia kuma nyumba za baraia. Hizo zote mnaona zimelungula ni nyumba za baraia. Walikuwa bako nalunguza, analunguza sana nyumba za baraia. Ile yote ni manyumba zimelungula. Yote ni manyumba. Hapa ni sehemu ya Masha, Bumbasha. Ndio fasi wamelunguza zile manyumba baada ya kupata moto mingi ambayo walipigwa na VDP SMC FDP. Ndio iliwapiga kawabulula sana. Kwa hiyo walifika wakalunguza hizi manyumba. Waangalie. Unaingia kwa tembea. Ndio. Ile. Nenda furahi vile hapa ni kasifu hapo kufasi nyingine hapo hivi. Vraiment hapa ni lofu FARDC naenda vraiment mwiko tayari bashi ndenge nalobaki na bino Kanyabayonga bolimbisi
Kanyabayonga eza tombé selon ba correspondant na biso. Eza tombé na erreur technique. Parce que dans le moment où général Chiko aza kuna, il y a un commandant des opérations à force terrestre, général Chiko. Kanyabayong est tombé, il y a une erreur technique. Parce que ça fait 2 mois, ceux qui ont bateau à l'andarangaï, beaucoup de la mission en a dépêche. Beaucoup de la YouTube, beaucoup de la mission tout na sala, ya makambu ya guerre. Beaucoup de monde na lobé la guerre ya Kanyabayonga. Elle moko eza farde sa zui, elle moko eza kine tija ping-pong. Ndenge na loba kine bandeli. Mais pourquoi Kanyabayonga eza tombé? FARDC monte à la puissance. FARDC bien équipé. FARDC. Kanyabayonga est tombé, eza erreur technique militaire. Ba soda na biso bazalaki na front selon l'information tozui. Ya ba soda ba bengi biso na front. Ba munitions esilaki. Tokomi na carence, ba soda ba komaki na carence ya ba munitions kuna na front. Wana premier échec ya kotombe ya Kanyabayonga. Deuxième échec de la munition, y compris ba bombe. Tokomi na carence ya ba bombe. Ya ba munitions de guerre, ba bombe de guerre. Alors il fallait base militaire, arrière base na biso eza na Goma. Goma nde mutu ezo ravitailler ba front. Kinshasa est ravitaillé Goma, Goma est ravitaillé ba front. Mais pourquoi ba bombe, ba munitions ezaki na Goma et komi na Kanyabayonga te parce que ba soda ba se retirer. FARDC a abundi ta saline backup parce que azaki suna ba munitions te, azaki suna ba bombe te. Erreur technique. Pourquoi Goma atindaki ba bombe te? Pourquoi Goma atindaki ba munitions te? En tout cas, téléphone ezali toza ko senga, toza na posa ba o ba yebi numéro ya général Chiko. Otindela biso numéro ya général Chiko. Toko benga ye to tuna ye pourquoi Goma a ravitaillé bango te na ba bombe na ba armement. Selon l'information toza nango pourquoi Goma a ravitaillé Kanyabayonga te. Goma a ravitaillé Kanyabayonga te pourquoi? Parce que toza na ba drone o ba bengi CH4 eza ba Turc. Pourquoi ba drone ekendeki te? Pourquoi ba avion ememi ba bombe te? Ba avion ememi ba bombe te parce que toza na ba avion sophistiqué te. Ba rebelle baza ko utiliser ba komi ko utiliser ba brouillard. Ba brouillard wana ezo sala ke avion soke mati ezo mona lisusu piste te place nini ba koyi ko kita. Même ba drone moyen maté te parce que ba rebelle à M23 ba komi na ba arme sophistiquée. Ce qui va bêti pouf et comme si les colons brouillard. Ils ont vu brouillard Londende. Alors avion na Londende matakate et quoi que nous quoi na Zamba et quoi yamane salike ba brouillard ezalaki trop moyen ba avion na biso o ezana Goma et même ba bombe na Kanyabayonga ezate. Alors gouvernement il va ça l'effort à somba ba avion de guerre ou ils ont sophistiqué dans la brouillard, dans la tempérie, sur la guerre. Ils vont assommer la drone sophistiqué, ou ils ont mérité la tempérie, sur la guerre. Nicolas Kazada, il dit 400 millions. Dans le bas, on a une mission qui est 400 millions, qu'on somba 16 drones en Kishi, na Turc. Oh, on a Burkina Faso à Sombi. Parce que drone moko ils ont coûté 20 millions, 25 millions. Na mbongo ba yibaki Nicolas Kazadi, autori ko soma 16 drones inkishi, oyo ko leka ba brouillard, ba tempérie nyonso ya mabe. Mais mbongo sanju ba yibi
Chile Gelou Bayibi, Kini Centre Bayibi, 145 Tétois Bayibi. Maman Judith Fungola Misu. Ministre de la Justice Moutamba Fungola Misu. Toza na posa ya mbongo effort de guerre, Kamera Zozwa. Délégation, il y a 22 personnes qui sont au Canada, tela sikoyo bavion. Oyo battre ba brouillard londende. Toza na ngote mais batru lokola ba caméra bazo jouer na mbongo ya mboka. Délégation, il y a 22 personnes. Nous avons battu ba DDD. Bato balandaka dépêche tolobela ki makamba caméra aso bokoti bokotala ngu. Alors, soki bomoni Kanyabayonga est tombé. Ezali, basoda na biso bazalaki na carence ya ba munitions, carence ya ba bombe. Arrière, base arrière na biso eza na Goma, ezwaki moyen ko mema biloko ba avion kuna te na Kanyabayonga parce que ba rebelle baza ko utiliser ba bombe brouillard. Soki ba peti likolo komi na brouillard, moyen avion emata ezali te. Alors ezosenga na gouvernement, il faut assommer ba avion anti-brouillard. Il faut assommer ba drone anti-brouillard. Même les rebelles, les petits, les armes sophistiquées, avions comme Mata et Keipe et Komi. Kanyabayonga est une ville stratégique, Bolanda. Sont une ville stratégique dans Ndengenin. Kanyabayonga est un accès, il y a Lubero, Butembo. Donc, seulement Kanyabayonga est un Lubero, après Lubero, Butembo, après Butembo, Beni. Na pemena Kanyabayonga est un Kisangani. Ouais, bah, que Mobutu allait là, quand Kisangani est tombé. Mobutu l'hôpital, à l'objet Kisangani est tombé parce que Kisangani est tombé et Siri Kinshasa tombé. Goma Koutute. Bon, Kanyabayonga na Goma est à distance à 110 km. Alors, n'est pas Botoli Kanyabayonga est à Pemena Kisangani. Donc, l'objet de Lubero est tombé, Togoyoka Butembo est tombé, Togoyoka Beni est tombé. Donc, Kisangani, chaque Kisangani est tombé, Sili, pour Axia Kisangani, il y a un même Tina Kinshasa. Président Félix Fungola Misu. C'est le moment, ce qui est qui est président Félix, il faut que nous vendions dans le front Yomoko. Ou bien, l'homme là va générer son enfant. Donc, il y a traîtrisme. Ba traître, mais ezalaki likambu ya technique. Ezo senga toso ba avion anti-brouillard, ba drone anti-brouillard. Soki bomoni Kanyabayonga est tombé, ezali ville stratégique, ezo mema na mopanzi eza Kisangani, na mopanzi mususu eke Lubero, Butembo, Beni. Alors tu habites ba rebelle ba kozwa axe nini? Ba okende Lubero, Butembo, Beni, to ba okende Kisangani. Ce qui Kisangani est tombé, c'est Mobutu. L'homme le plus fort, Mobutu allait là. Tant Kisangani est tombé, Mobutu allait lire. Alors bien, Sili. Jour Kisangani est tombé, qui a monté Boumara Mobutu. Alors, président Félix, Fungola Misu, j'ai ma précaution, parce que dans le moment où tu as battu, par le que, Kokwea ya Kanyabayonga, ezali, position de force, il y a des rebelles, ils ont cédé dans la négociation, aux aïe qui Kokwea, oh, biso nyo soto yaki ko soutenir. Toza na souci. Kanyabayonga ekwei chef femme chef d'état-major Chiwewe ozawana Kanyabayonga ekwei musala na onini chef femme. Il faut récupérer Kanyabayonga. Toza ki nanu déjà Bunagana kokisi 2 ans na maboko ya ba rebelle ya Rwanda M23 RDF. Si vous avez sous Kanyabayonga, babi Kanyabayonga, et la position est repoussée, président Félix a cédé à négocier dans la M23. Biso Tokota là, ce qui président Félix a négocié dans la M23, mais tous sont d'accord dans le côté. Tous sont d'accord dans le côté. Biso est à Senga Bitumana Rwanda, même Rwanda, alors bien dans armes sophistiquées, est à Senga Tobunda dans Rwanda. Biso tozali plus de 100 millions d'habitants. Rwanda akokoka biso te. Yango na yaki kosala analyse oyo dépêche oyo ata réel actualité ata réel na système ka ya buka lelo lamba lelo lia lelo. Alors
tosengi na mapinga na biso ya FARDC sika bozali bo récupérer Kanyabayonga a plus tokende ko récupérer bamboka mususu ba patriote wazalendo confiance na biso eza na maboko na bino peuple congolais. Merci mingi na baonyo sobolandaki soki na no s'abonner na page na biso te s'abonner partager vidéo oyo et comme na batu nyonso ba situation nini o eza kolekana este ya mboka na biso. Comment ça n'appelle chaque mardi na 20h10 na Congo Web et rediffusion mercredi na 12h. Ezaki wabino missiono ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Na suki sa toujours kana losambo Nzambe tata sunga Congo, Nzambe tata kamba Congo. Oto zaki nango toloba na mokololo ya lelo ngwana tusengaka Nzambe tata sunga Congo, Nzambe tata kamba Congo. Ndenge na yemba na nzembo nanga Nzambe tata sunga Congo, Nzambe tata kamba Congo, Nzamba sunga Congo. Na komi na suke mission, na pamboli ba nyonso balandaki ngai, na pamboli FARDC, na pamboli ba wazalendo, pe na pamboli peuple congolais nyonso oyo azoleka na moment ya souffrance, moment ya pasi. Nzambe apesa solution na ba problème na ye. Ezaki wabino missiono ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Bobo sanatia soki bongo landanga na YouTube na biso As TV Media bo partager soki bolingi bolandanga na Congo Web chaque mardi na Congo Web chaque mardi na 20h10 rediffusion na 21h. Neto kutani mbala sima na ba dépêche ezali koya. Bye bye. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Maya mikroba Peuple azali kolela As TV Media, aimez, partagez et abonnez-vous.